patiengo atakondi mapati netengo oyo patiengo Moindo wajana patiengo atakondi mapati netengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Ebakinie Na batango bakiakre Nyokwego Nyodela kakaego Matondo mingi na bino bandeko balandi Émission baindo totelema Nena ngongo penza twebi ete bozwami lisusu penza ebele Natina ete ya kolanda émission na bino Émission zali kolakisa moto moindo Esika uti, esika komine, esika aliko kende Dès qu'on a l'actualité, il y a des gens comment on a des religions africaines. On a des gens qui ont le 6 avril, il y a beaucoup de gens qui ont vérité. Il y a des gens qui ont religion. Makanisi nini penze zwaki bango na tina ete kokoma buku wana nde bango nde tozala bango masolo ya poko lelo fumukusu mbote na biso mbote mingi ndeko tambi elongo na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami kuna na bandako boza kolanda bongo masolo mabino kati na bitando ike fumukusu kolandela penza buku obino bokomaki ya vérité etungisi penza mingi kolandela bangunza ne basala ki défiler na émission ba inde totelema na ne beto yambaki bino à chaque fois bozo bela beaucoup wana dérange ki plus to moni ba telemi pensa pour te balobela ngo eza ba église catholique na ba église baptiste balobi bokomi beaucoup wana na likanisi ya ko nuire vraiment église catholique na église kimbangiste fumu kustandis ke bino boza bato bote ya kabolingo pe mais ko sala loko zo nuire baninga zo mona te ke eza pensa mabe kolandela monene o bino bozalele na yango na tondo mingi ndeko tambi elongo na bandeko balandi banso na bisika biye bozwami ya solo biso tolegaka na télévision te mpona kofinga bato tolegaka na télévision te mpona koluka konuire kasi soki biso tolegaka na télévision yambo nano esengeli boyeba mosala na biso oyo biso toyelaki na mokili oyo ezali mpo ete tokoka kososolisa bayindo bayindo baza konyokwama makasi bayindo bayebi te bauti wapi bakomi wapi pe bazokende wapi alors na ntango lelo bayindo baza konyokwama mpo na ignorance nzoka nde eza na bosolo oyo bayindo basengelaki koyeba soki bayebaki bosolo wana lelo mbele bakozala malamu lelo mbele bakokota na kati na bosolo wana pe bakomilukela bolamu na bango ya lobi kasi na kotala ete solo wana batu bayebi solo pe balingi kolakisa yango te yango wana tokolika ete na tangu o tokomi na eleko tokomi po pamba te mingi bazoyeba te ke tokomi na 2017 oyo ezobala na mokama ya mibu na 1917 tozokende vers 2021 po tokokisa centenaire ya 1921 donc tango ya bosolo yango wana biso maeto bimisi ezali kaka oyo babombaki ezali nini ezali solo elekaki na mariage ya mama Kamampasiko na Bruxelles bandeko ya église kimbangiste baluwaki epai ya ba catholique alors basali libala esili na suka nango ba jeune ya église kimbangiste basalaki mwa mobulu mwa désordre alors curé Jean-Marie Vanep ya nini ya eteni wana tango aye akuti ndenge mobulu ezalelaki nde abandi kointerpele badirigeant ya église kimbangiste ayebisi bango ke tala oyo bino bosali elongo bani te parce que biso toyebaki Fumukimbangu tolandaki ye nous l'avons suivi, nous l'avons connu car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Donc lingo lobaki ba catholique balandelaki Fumukimbangu kobanda 1921 ti na bozongi na ye na mokili ya molimo. Alors soki ezali na motindo wana abandi koloba na bango alobi il était un homme violent. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Envoyé à Jésus.
alobi envoyé ya Nzambe. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Osomona, cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté, nous voulons apprendre le kimbangisme. Et il faut voir que le kimbangisme est une religion monene. Alors, bandeko ya église kimbangiste bazui makambwana bakomi na buku oyo, bango mutu bakomi buku oyo. Buku le soleil apparaîtra, ezali ya bandeko ya église kimbangiste batu bakoma yango. Événement oyo eleka na 97 na période wana na 97 tozalaki na papa dia Lungana. Sikoyo bandeko église kimbangiste tango bakomi okomona bien introduction balobi bien que bazondima responsabilité na bango en face ya mokili. Responsabilité nini o babombeli vérité wana. Bosikoyo na tango oyo makambo eza wana yango wana nde ekobikisa bayindo parce que na kati wana balobi bien. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Donc aussi longtemps que Batumundo, l'Afrique ne s'en sortir. Les jours où vous allez vous organiser, pour vous faire des dédommagements en Belgique, Belgique a kobimisa mbongo ya ebele pour botonga nango mboka na bino. Bon, nyoso wana bokamati solo wana bobombi. Siko église kimbangiste esika nyoso biso tozokende kote ya sango ya lobiko ya bayindo balobi mais botala bana na ye bango moko kuna balobi c'est un envoyé de Jésus. Alors ozomona alors que église kimbangiste ayebi bien que ba interpeller ki bango pe bango moko bandimi responsabilité wana que non fumu kimbangu azali mobiki sina biso ayeko biki sa race na biso ba mutinda mi ya Yesu te te ya Yesu te. Alors siko eza oya yebisi bango ngazanani azali catholique osomona donc azali évêque curé na kati ya église catholique oyo alobi ke bango balandela mfumu kimbangu boluka moye boyeba histoire na bino soki bokoyeba bango te kozala pasi parce que bozali fongola Afrique ekoki kobika te soki bino bosekarte na mfumu kimbangu siko église kimbangiste abombi yango nangonga oyo ezosenga batu bavande sika moko parce que soki bandeko bayebaki kimbangisme malamu na période tozali même ba politicien même population même Afrique même bandeko ya Senko mbele basali foti wana te ya kotika bandeko mususu bazala libanda parce que bango bayeba période tozali alors mutaloba yango ezali curé catholique nzoka ba évêque na biso oyo bazali lelo bazalaka te baza bayindo bazalaki te na 1921 donc bango pe lisusu ovi ya document oyo soki église kimbangiste a publiaki yango na tango wana a publié yango pe asalela yango tolo ba propagande nango alobela yango et puis e permettre bango ba changer kombo ya église na bango elongwa église de Jésus-Christ par son envoyé osomona donc il fallait batia même mouvement kimbangiste donc babanda déjà ko prôner le kimbangisme alors nakoliki ete ekosunga batu ebele po bayeba alors biso tolobi sikoni nani akati likambo eza bandeko ya église catholique curé Jean-Marie Vanet yenda akati likambo po yenda interpeller bandeko église kimbangiste siko bandeko église kimbangiste bazwi solo wana babombi bakomi yango me basaleli yango te siko na tango bayindo bazotepa bakongole bazotepa bayebi te basala nini tika biso tozwa yango tobimisa yango parce que na bandeko ya catholique na bandeko ya protestant ya adventiste ya islam ya kimbangisme bato nyonso bayindo nyonso bayeba ke aussi longtemps tokoyeba mfumu kimbangu te tokobika te alors mosala wana bandeko église kimbangiste fallait basala yango bazosala yango te omoni alors nakobanza bandeko na biso ya Senko tango yo bavandisaki masolo soki basimpreniaki na makambo oyo balingaki bayeba te tokomi na ntango oyo bayindo bakoki kokabwana te mais esengeli bavanda esika moko donc bango babenga bandeko ya rassemblement balobi non botala esika tokomi les jours où nous allons nous organiser or organisation ekoki kozala te sans dialogue ozomona alors yango wana tokoluka toloba lisusu na bandeko na biso ke
en tout cas vérité tango yaka koluka te owela b'intérêt na yo parce que toza na problème sérieux na bomoi na biso bayindo pe ba congolais touti wapi tokomi wapi avant le 19 ti tokoma le 20 bato bazali kopesa badate me nzoka epai bazoloba nini tobomana me epai président de la république azoloba nini todialogue me na kati na ndako nzambe asalaka na nani asalaka na tata nanu liboso po tata kolo likanisi ekokamba ndako na kati na société nzambe asalaka na patron kolo société na kati na mboka nzambe asalaka na président de la république epai bango bazoloba ke tobomana président de la république azoloba to dialogue soki bakomprenaki message ya mfumuki mbangu banga bacomprendre ke oui tokomi na esika ngo to dialogue est-ce que bomoni te qu'après le 20 sikoyo nzambe ya bakoko na biso a imposé dialogue wana il faut kaka boyokana bandeko ebele bazalaki na opposition baye balobi non après tout faut toyokana osomona alors sikoyo bandeko ya catholique batika kotomboka parce que eza interpellation ebongi bakende pa bandeko église kimbangiste baloba na bango me bino bopubliaki makambo eza ya solo to ya lukuta bazwi nzela bake na poto bake évêque oyo bake ko lelo aza na bomo bandeko église kimbangiste bato bakoloba bo bango mutu bakomaki bakende koluka ye soki baluki ye te baza ebele parce que ça peut être bato bazokanisa ke eza kaka nani Kiré Jean-Marie Vanep vérité eza ebele bombama par exemple évêque oyoyo nani William Brodem alobani William Brodem aloba boye et pas bandeko na ba italien oyo pas ça sous évêque alobi boye chers frères et sœurs italiens et italiennes au nom de Dieu de Père de Joseph Brodin, Dieu de nos ancêtres italiens, j'ai l'honneur de vous adresser un message. C'est un message de prospérité et de richesse, et non pas un message politique. Pour bien servir, pour bien vivre des recommandations du bon Dieu, je vous demande de regagner l'Afrique, surtout les Zaïre. Vous allez payer la voiture dans une semaine et vous deviendrez riche avec la compagnie de Jésus. Donc, ce qui est on salue le christianisme, une semaine seulement, on peut la voiture. Parce que les Rokobenga bayindo bazana bango na kata molili, obubi bubi bango, ba cheli cheli yo bambongo, ba tikeli yo terrain, sala na yo, yango boza komituna, mutu aye kaka lelo, mundela yawa lelo, libanais yawa lelo, kaka lelo kako yo avwami. Asukeli wana te, alobini. Les Noirs donc africains n'ont pas encore eu l'indépendance spirituelle. Ils ne connaissent pas le Dieu de leurs ancêtres noirs jusqu'à présent. Bazana nzambe na bango puis nanu bazwi indépendance spirituelle parce que nanu bayebi yango te. Abakisi, c'est le moment de profiter avec le temps. Après 2000 ans, donc l'an 2000, vous n'aurez pas l'occasion. Les Noirs se réveillent. Les Noirs ignorent le Dieu de leurs ancêtres et leur sauveur. Kiré Jean-Marie Vanep alobi awake Fumuki Mbangu est le sauveur de la race noire. Tant que vous allez les méconnaître, ce que William Brodem bazala pe sikamoko to ceux qui bazale sikamoko lokol aza évêque donc supposé qu'il y a catholique, oui, il y a catholique parce qu'il y a italien. Mais azo lo banini sikoyo William Brodem alobi lisusu ke bayindo nanu bayebi mobikisi na bango te siko na tango biso toza na ba document oyo to pusana nanu bongo boyoka lisusu bon alobi tango alobi c'est le moment alobi lisusu il y a trop de morts à cause de cette ignorance. Ce qui veut dire ceux qui bayindo tozo kufa belé et à cause de l'ignorance wana. Le pape Jean-Paul II lors de son visite en Afrique a signalé et souligné aux Africains de rechercher leur authenticité. Ce que l'homme noir n'a pas compris jusqu'à présent.
ils continuent à prier Jésus. Oh. La mort continue pour eux. Signé William Brondel. Oui. Alobi boye. Mais na lobi na bino ke. Mais awa sikoyo moni. Tozana ba évêque. Mais sikoyo évêque a cité pape. Citation ya évêque oyo a cité pape. Ezali na Jeune Afrique économique. Numéro 138, page 135. Et si que pape alobi ke Dieu est noir. Les Africains doivent chercher leur authenticité. Alors, Rosamona Siko Bakowanga na susuna ya pape. Non, le coup de bayindo bazana ignorance, il faut beaucoup de la bango vérité sika bazali. Il faut ça beaucoup. Bande ko la régie et beaucoup de vérité nani. Bo benda penza beaucoup bande ko bozolanda biso bisika ebele. Beaucoup de vérité ba masolo nyoso mokonza bangunza fumukusu kemza pana na ngola zolobela et betami awawa. Nde ba numéro ezali affiché wana. Bandeko bakoki kozwa yango bazokabolola rango penza ofele penza soki bozala bosenga na yango bobenga na ba numéro wana ekekomela bino pe esika bozali balola na sima zela balola kaka na sima wana bomoni photo wana bobendela biso yango photo wana mundele afukameli photo ya Mfumukimbangu. Alors motuna toza komituna siko mundele oyo aza mundele photo oyo eza ya bandeko église kimbangiste kaka mundele oyaza mundele afukameli photo ya Mfumukimbangu. Mais est-ce que yo mutu mwindo ozo salela ngo? Donc moni ignorance ndezo boma mutu mwindo makasi. Alors suite ya ignorance wana biso lokola toye poto lobela bosolo tokosala maso po bayindo bayeba bosolo pe bakoka kobika. Pe tokosenga na bandeko ya église catholique balongo oya bayindo balongwa na bizaleli oyo bazana ngo bazoboya bayindo basangana bayindo bazala bomoko parce que bango bazokanisa ke toko continuer kozala na temps lokola ezala kilobi parce que botala nete loko moko esalemi na mboka na biso président de la république basombi ba avion a baptisé moko ya kati ya ba avion wana ya Kimpavita boyebi eloko nini esalemi baki kosomba avion mibale basengi batia anuarite mais totuna nanu motuna en âme et conscience est-ce que anuarite azobala na vraiment na ya Kimpavita mais asaki mwana mboka zela tata il faut totala bango mibale nini na nini masolo leke pa na bango anuarite azalaki mondimi na kati église catholique aboyaka ba violeye aboyi nde ba violeye aboyi kokoma mwasi ya ba rebelle. Et c'est le cas na Kimpavita héroïne. Oya zobunda pona kosangisa batu oya memi esprit ke bayindo bozwa conscience boko bali sa ena anuarite. Tout ça eza pona ko embrouiller vérité. Parce que ce que batu bakokanisa ke non anuarite pas bundela mboka alors qu'anuarite abatela ki soi-disant virginité na ye et puis qui sait ce qui azala ki réellement vierge parce que wana eza secret na ye personnel. Osomona mais anuarite na Kimpavita baza même histoire balisa bango te parce que anuarite est-ce que bi histoire ya anuarite te anuarite na 1964 ba rebelle ba koteli ba sœur na couvent alors bazui bango po bazwa bango basi na bango alors tant banyi bazwa bango basi na bango c'est sûr ba mususu bandima ki yango batika ki bango mais anuarite boyaki ye bazwa ye lokola mwasi ndenge wana sikoyo moko ya ba rebelle abomaka ye. Est-ce que acte wana boko bali sango na ya Kimpavita wana eza ko effacer histoire parce que sikoyo bat balingi ba mona na kati mboka lokola ke kozwa anuarite mais anuarite na acte wana za pe lokola mona bana basi mususu kana ba période kana est awa l'air kaka o ba bitumbo soit ba M23 ba nani ba kunda batware mais ba violer bana basi ebele bo pe ba boyaki ba bomaki bango poni bozui bango pe wana te bo canoniser bango bo benga bango pe ba santu parce que ça kaka question kaka ke aboyi kaka nzoto na ba violer yango mais par contre ya Kimpavita ye azo mema reconstruction ya mboka azo benga bayindo bo sangana tozonga donc émancipation ya mutu mwindo azo défendre boyindo mindele bakangi ba évêque batu bakangi pe babomi. Osomona donc ba jewana ezamabe ba jewana ndezamabe parce que boza ko embrouiller histoire mais boy ba bien que histoire na vérité baza teti yangwana to lingaki te biloko ebomba ma eloba mapo bayindo bayebaka po ezana makambo ebele ezoleka na CCC
awawa le 2 juillet utayi koleka tango nini avion ya babatize avion ya Kimpavita ezalaki prévu le 2 juillet eleka na Matadi mais nga na kobanza soki elekaki te asupposé ke batangi kombo ya baévêque Laurent Delic na Bernard de Galon ke bango bato babomisaki ya Kimpavita mais baévêque noir ya lelo est-ce que bino nde ba Laurent Delic bino ba Bernard de Galon bino te mais bino devoir na bino ezali nini na lelo ya kosenga bandeko na bino bayindo seulement pardon kino église na tango wana bayaki mpona baintere na bango yango wana salaki makambo wana ya mabe mais biso toza bandeko na bino tosengi pardon mais souci ezali kutu ke bango baévêque normalement lelo ntango badécouvraka oyo nyonso oyo bango nde bakosunga peuple congolais bango badénonce bavérité tokomela Vatican toyebisa Vatican mais non église esala mabe ebele awawa mpona église nde tokomeli lolenge tozaleli boye lelo parce que bosali na baécole bosalaki yango mpona baintérêt impérialiste na baécole oyo nyonso ozomona bahôpitaux basiste basali ke kosungaka ndeko azokelela mfumu kusu eza kaka mpona baintérêt na bango nalobi koloba na kosala moto akotala eloko azovivre te kende na badispensaire na bango soki ozangi ata 100 francs nayebi te soki okozwa kisi omoni mais oui alors formation scolaire depuis bakeli baécole awa tina lelo tozali basubordonné bana ya bayindo bato ya mbongo kutu bazwi bana na bango batindi bango bakende kotanga meme na poto bazwi mpe batitre na poto mais baye awawa toza kaka basubordonné omoni tina baévêque oyo echoke bango donc kire Jean-Marie Vanep kire oyo esali ye pasi ndenge wana dénoncer yango pape mpe esalaka ye pasi ntango ayaka parce que bato bayebi te ke pape Jean-Paul II aloba makambo na ntango nini ntango awuti na Zaïre aleki na Kenya donc amoni situation ya baafricain amoni situation ndenge akutaka na Zaïre eswaye bon alobi kaka bon tika nabimisa kaka mwa ndambo ya vérité mais bobosana te babetaka ye masasi mpona makambo kaka mpona makambo wana osoma te ngai nayaka na nga solo omoni nayaka na nga solo lokwa nayaki nalobaka solo musala na nga nazwa solo nayebisa bayindo ye pa bangaka te babetaki ye masasi mais akontinuaki koloba parce que même na message mosusu oyo aloba na bapolonais alobi la tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe et le christianisme est une des forces qui firent l'Europe sa civilisation osomona mais na makambo nazoloba ebele ya bayindo bayebi te mais mo ndambo bayebi balingi kolobela yango te yango wana tolobaki ke tozoloba yango wana tolingaki totindikela bango yango na terrain siko oyo eza bakatolike mutu balobi kire Jean-Marie Vanep mpe mutu alobi siko bokoloba lisusu bandeko bobendela biso susu buku oyo ya vérité donc toza na mosala ebele bana na biso oyo bazali lelo bozomona boye na bapériode oyo normalement badirigeant politique na biso esengeli bazala esika moko oyo alingi kosala opposition akoma parlementaire parce qu'il faut tozala na nouveau départ mais monde ezoboya bayindo bazonga na bokonzi na bango yango wana bomoni même désordre politique eza na mboka oyo face B wana oyo bozoka plan B hein? Parce que bandeko bayindo bazoyeba te problème na bango ezali plus batia un catholique na mutu ya mboka mais nga ningi nalobeloko moko na baza na kati ya plan wana Kasavubu azalaka catholique parce que peuple famille la mukela avant Kasavubu azalaki catholique Mobutu azalaki catholique ba excommunié et après azongi lisusu catholique na Brazzaville Abbé Philbert Yulu azalaki catholique Masamba Deba mais batikali kobongisa Afrique te osomona donc ba dirigeant africain bazaki belé ba catholique omoni même ba Marien Ngouabi bazalaki belé ba catholique ba dirigeant africain batikali kobongisa te donc bokanisa te ke
esika oyo bakolinga batia catholique ndako bongisa lelo parce que d'abord impérialisme yango moko na période tozali baza na déclin. Il faut boyeba histoire basi bakomi na 45e président donc bazo chité tokomi na période ya renaissance africaine donc bandeko na tango tozoloba ke Europe pona lelo ameka ko survivre na pasi oyo ezoyela ye il faut tokota na voie de négociation na Afrique yango wana siko tolobela makambo yango na sérieux na kotuna siko question même na bandeko catholique même na bandeko église kimbangiste pe na bandeko ba protestant ba congolais nyonso na 2007 mindele bayaki awawa na église ya centenaire pona koya kosenga biso pardon. Siko kire Jean-Marie Vanet palobi le jour où vous allez vous organiser. Siko eloko nini ezozanga na bandeko église kimbangiste parce que bazali en possession ya texte oyo bango nde bazana. Eloko nini ezozanga tango ba dirigeant bazoya epai na bango ezala ya majorité to ya opposition bayebisa bango makambo oyo po sikoyo ba tendance nyonso to vanda totala oui avant le col comme likambo ya to s'organiser ba africain bazana na ignorance balobi attention l'an 2000 est-ce que vous comprendre que après l'an 2000 oyo nani avec William Broden à l'Obéli juste na 2001 babomi Mzee Kabila et tant que président Kabila siko a koti na bokonzi boko remarquer nini ke aboyi kozala catholique et na kata ko boya kozala catholique très mal vu. Bozomona sikoyo très mal vu babundisi peuple congolais na ignorance église kimbangiste mutakokaki a jouer rôle wana ala musabaninga tokomi même awawa na conférence internationale sur Mfumu Kimbangu église kimbangiste a tiango conférence internationale opposition yena bandeko ne ya mokoto eza malamu te osomona donc tout ça eza makambo ezosala ke bayindo lelo ba jeune surtout alors na ba milliers estudiantins est-ce que bazotala ke bakulutu na bango basilisaka université liboso bakena subordination il fallait bango ba réclamer changement ya système éducatif na kati na mboka totanga na biso mais babongola ndeka système mais classe partout l'école les allés mais batanga kana système ancestral parce que faut boyeba bien que développement ya peuple et outaka na kati ya ye moko parce que na kati na yo nde bonzambe ezali omoni insistance wana tant que vous allez le méconnaître sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Vous venez nous apprendre le christianisme mais c'est nous qui vous l'avons apporté, nous voulons apprendre le kimbangisme. Donc Jean Bete mutapé ça ba ino christianisme eza mundele mutayaki nango c'est bien dit yango na balobi donc bandeko église et le monde na kati ya beaucoup ya vérité biso kuna to reprendre kaka mais na le soleil nde apparaîtra ya bandeko église kimbangiste soki bakoboya nde bakowanga na nde buku oyo bawanga nango keza ya bango te et puis soki bawangani oyo totindiki bango lisusu na livre vert oyo moko papa Diangenda susu akomaka na tango azalaki vivant na mokili ya mosuni botanga na page 14 na page 15 et bokomona ke bakoko na biso na tango wana na kati ya buku papa Diangenda bato bakomi yango na bapa alutadila balobi bien que quant à Jésus mindele babate bazala na ye kuna epai na bango bayindo baza conseil mais na lobi toza na médiate donc loko zolo babandeko église kimbangiste bafandela yango mais na pesi na page zwa livre vert sur le kimbangisme oyo ekomami na papa Diangenda page 14 na 15 soki eza bongo te bandeko bozolanda biso partout banimero ezali wana bokontinue kobenga biso o bokozoli bako kolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur na biso bokoki kobenga biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 fumu to ozoloba biloko vraiment ozoloba ke bao bayebi vérité mais bayebi vérité ezosala pasi parce que na te bolingo bazoteya te attention côté ya koloba bolingo na côté ya bolingo eza biloko mibale différent koloba bolingo côté yango faut te yango sur le plan pratique botala nanu toana bandeko baza na poto
batinda bambongo awawa batinda bisalelo awawa bandeko awawa baza kosakana na yango alors que bandeko na bango na poto bazonyokoma bandeko baza na poto bazoyeba teke mindele bazonyokola bango baza s'en prendre na badirigeant na bango awa en Afrique à cause ya ignorance sikoyo tozoza bango kete bobongama parce que epai tozokende Europe aza na problème sérieux na Asie ebongi bino bomizongela parce que soki Europe aye kosenga biso pardon te troisième guerre ekozala kaka et troisième guerre wana ekozala mpona econfirme siko suprématie ya baasiatique sur force ya baoccidentaux parce que baoccidentaux faut bazinda alors faut basala la passation de pouvoir la force mais oui faut bamekana donc makambo Corée ozomona lelo oyo makambo bozomona ya Corée masekite alors baafricain oyo bakoki déjà bamiyela na Afrique bayebi te basala nini parce que babombeli bango bavérité oyo nzoka soki bayebaki bavérité na kobanza même bandeko baza na poto bakosorganize bandeko totikali na Afrique tosorganize l'état yango tozosenga bandeko ya opposition na ngonga oyoyo opposition commandité par l'Occident pour na Congo to pour na Afrique eza na sens te mais bandeko wana yango wana botika tosile bazo bundela eza polele démocratie na mboka na liberté na lobi liberté ezali injure te liberté eza désordre te liberté d'expression bana na biso baza nango na kati ya ndako tata ngai fumbwa naliaka na ngai yango te nasepelaka na yango te aza na liberté na ye mwana aloba mwana akoki koloba ke tata biso bacondition tozolala nango eza malamu te yango nde babengi liberté mais eza teke mwana aloba na yo alelongwa kuna tata zoba ya tata te liberté wana epesameli ye te parce que bobosana te chef aza sacré chef aza sacré naza kolimbolela bino chef aza sacré mwana kati ya nzoto na yo le plus sacré eza motu la vie eza motema mais motu nde eza sacré yango moni esika makanisi no nyonso evandeli na motu esika décision ya nzoto na yo evandeli eza na motu ozomona donc il faut bato bayebango bien ke na kati na ndako le premier sacré eza tata mama alandi nsima nango bino nyonso boye kolanda donc na kati na mboka yango nomoni mundele aye kobimisa culture bofingaka bakonzi na bino parce que bayebi bien ke nzambe akosala na bakonzi na bino mpo baluka bolamu na bino alors mundele akombataka oyo nyonso alukaka bolamu ya bayindo alors soki bandeko na biso mpe baza na poto basosioli yango bo bazali ya basosioli il faut complicité moko ezala entre l'état na peuple na ye awa lelo tozovivre nini mindele soki baye kosala awa baza baexpatrie salaire na bango bazotinda yango na bamboka na bango kuna biso kuna soki okei oza réfugié tuna bandeko no baza na poto soki mpe akoki kosala ke chaque mois transfert na ye pardon mbongo na ye salaire na ye atransferaka yango awa ye avivaka na indemnité estce ezalaka estce esalemaka alors nyonso bazosala wana parce que mundele alingi as'enrichir kaka na mboka na biso sikoyo mboka na biso oyo Congo bazowela yango entre Europe na Asie sikoyo Afrique bakomi kowela yango Afrique Asie alingi azwa contrôle ya Afrique Europe azolinga se maintenir na Afrique mais azomona sikoyo abandi koperdre Afrique yango sikoyo ozomona est-ce que bakokoma na esprit ya sabotage te basabote te mais tokoyebisa bango ke bosala na bino yango te parce que boza na milimo mobimba ezozela bino oyo soki boye korepare pa bayindo te bapache na Amérique baenka na Amérique ndenge boextermina bango milimo na bango wana ezali pre lelo mpo na elata na ngambo ya baasiatique mpo bozala extermine baaborigène kuna na Australie ndenge moko baoyo mpe awa bosilisa ndenge moko donc baoccidentaux baza na problème sérieux alors spiritualité européenne il faut collaborer na spiritualité africaine pour ne permettre topesa bino nzela na voie de négociation soki tokei na contentieux nde koalléger pasi na bino sino te vouloir ou pas Occident akosila kaka
alors il faut bayindo bamizalela éveillé baye basiko tokomi na tango nini yango nomoni tolobaka chaque peuple soki alingi abika il faut atanga bilembo bya bileko bya ntango éclaireur mosala ne yango wana me bayinaka ye kaka bafingaka ye kaka lelo naza bato ebele balingaka ngai te bato ebele bafingaka ngai bato ebele balobaka na ngai te ebele mpe balingi ngai ebele mpe basepelaka me nazozwa nano bato ya négatif wana mabe nini nalobaka mpo kaka nalobi ke bayindo esengeli tobika yo ndeko nango oza moyindo ozoyinanga mpo na nini omoni ke ozosala erreur parce que oza contemporain oliokanisaka te molimo oyoyo omoni lelo président Kabila toza na ye lelo soki bato balukaki bayeba pe esprit nini esincarna wana mbele na bandi mindondo ebele boyebe toza nango te parce que na âge à 29 ans ozwa Congo oyoyo en plein guerre et puis baténor ya makasi bazali ozwi pe Congo komi président ti omemi yango na place otokomi soki oponama te donc dimension physique 29 ans ozomona na physique azaki na 29 ans mais l'esprit kafumba ancien kikuba ozomona yango wana amaîtrisa mais nazoloba na bino il faut comprendre makambo na sens wana donc ceux qui a maîtrisé Congo na âge à 29 ans il faut comprendre que aza esprit moko parmi ba esprit supérieur aye ko se réincarner et mundela comprenaki yango nomoni abanda ye kaka guerre bo banda ko finga ye te aza Rwandais te aza boyita mais biso yango tolobi tika to bimisela bino vérité après le 19 final le 20 to publier oyo po boyeba ke to komi na tango ya unisson. Alors ba contemporain ba kweya na libungi te to komi na tango ya unisson bandeko ya poto bofingaka mingi bo se repentir boya na mboka na bino boya na bamboka na bino pas seulement ba congolais mais ba africain nyonso noir. Alors ba congolais nde bolakisa ndakisa ba congolais nde bolakisa ndakisa bandeko bozomi penza pa ebele ba numéro zali affiché wana bo continuer ko benga pe ko komela biso mokonza banguza nyonso na kati ya religion africaine fu mokusu kemza pana na ngola akoyanola bino ndeba okozoliba na tsona nzela ya radio bino bandeko na biso auditeur bokoki ko benga biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 mokonza bangunza nyonso fu mokusu bolakisi babuko be preuve ezolakisa ke biso pene sengeli tolanda fu mokimba en tant que mobiksi na biso mais quelque part tant bozoloba basango nde moto bazo interpeller l'église kimangiste mais lelo tozomona les mêmes basango wana so bauti poto baye bateyaka bayindo bakokende lola bomoi oyo eza na ntina te les mêmes basango wana ntina lelo bazo continue makambo esalama na 97 nde bolobi interpellation bainterpellaka bandeko église kimangiste mais ntina lelo 2017 église catholique ezali awa na baparosse na ebele bakontinue kotanga bible mpe église kimangiste mpe ntina lelo bakomi wana église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbango. Maintenant babuko bino bomemi awa basango bazoloba fumu Kimbango za mobikisi ya bayindo Biblia ezaka bayindo te nzamba bayindo pe nzamba bayindo na mindele basape nzamba moko te ozomonter quelque part na basango wana na bandeko église kimangiste basape nda na contradiction lelo lobi bolobi kuna ki abongoli lokuna lobi kuna ki abongoli to yokana malamu omoni œuvre missionnaire yaka awa pona nini yanwana eza makambo ya kovandela boye na kimia nyonso parce que bandeko na biso bazwi batitre na mangomba wana nde loko ezosala pasi nalobi awa likambo ya 2007 bandeko bazokanisa ke batitre parce que makambo bazosala esalema mpe na Palestine ozomona bagrand sacrificateur bakombata bolamu na bango kuna ntango ekomelaki bango na Israël bakanisaki ke kovanda plus na batitre wana nde yango wana donc église kimbangiste ndenge moko azokanisa ke bandimi bakokima ye alors que falazala na souci ya bandimi wana baza na posa lobiko lolenge moko bandeko na biso baprêtre na église catholique il faut bazala na souci ya bandeko na bango bandimi parce que bandimi bazonyokwama alors lobiko ya bayindo vouloir ou pas eza spirituel tie kokokisama donc soki bamindele bazalaki bato bazalaki kokabola mayele mbele bapesi yango na baasiatiki te eboyebaka bien que partout bakombataki lobiko ya bato baboma de 0 à 2 ans mpo baboma
mobikisi ya bayuda makende ko se retrouver na Égypte. Babomaki bana mike ya mibali na Égypte, Moïse akendeki ko se retrouver na ndako ya Pharaon. Bongo de 0 à 5 ans, mwana wana pa okende ko se retrouver quelque part te. Point d'interrogation. Ozo mona ngo sikoyo. Donc elingi koloba ke manœuvre oyo mokili esalaka po stopper vérité et empêcher lobiko ya bato ezalaka toujours incapable. Parce que mutu spirituellement azali illimité. Yango wana nazo interpeller nazo benga penza jeunesse congolaise. Botala nanu ndenge nini mindele baza ko s'enrichir et puis balobi awa dans 2 semaines. Eza pe polele. Sikoyo pona nini biso toza ko s'enrichir te na kati ya mabele na biso. Manque ya considération ba valeur parce que tomi pesi plus na distraction balingi te botanga bilembo bya bileko bya tango. Parce que ceux qui botanga ki bilembo mbele boyebi comment okoki kondima yo universitaire yango na tozolo babandeko bozotanga na université eza l'air moko choquant. Yo za na université oza historien docteur na histoire. Si vous avez une question, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Vous avez la réponse, il y a 6e primaire, na 5e primaire. Mais docteur na histoire. Si vous avez répondre à la question, Akiti, na 5e primaire, des réponses à Zopesa. C'était à 1482 par Diego. Mais la réponse à 5e primaire, aux Alaki immature. Bon, université, ça n'est pas. Si il faut aller, si on a raisonnement, il y a qui moukolo parce que l'université, c'est quoi univers, il y a connaissance. Alors on attend, on a mais non. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'était les autochtones congolais de l'époque au Bazala qui place le royaume Congo. Parce que Diego Kao a en 1482, royaume Congo ezalaki déjà wana, babitan bazalaki wana. Sikoyo avanda kina baveugle. Non, il faut Diego Kao abakisa que pour les Européens, alors histoire wana et kozala jamais notre histoire, il faut leur histoire. Batangi mabe parce que Mundela yaki po kosa on moni que na niveau même il y a CO même il y a humanité ti na université ba reprendre l'histoire na bisoté ba memi bino na histoire ya nineliko. Comment koki kondima un universitaire sociologue de son état physicien de son état andima que corps matériel et koki kozala suspendu en espace. Parce que bakosaka ye yango na primaire. Ozomona et lelo batu bazoye bateke bomo ya mutu eza na mabele. Okomona ya zoye bisayo ke azali docteur na science moko boye. Docteur na médecine. Balobi na ye, d'où vient la vie? C'est Dieu qui donne la vie. OK, ceux qui mwana botami akozwa vie na maboko anani ya Nzambe. Mais biso to tuni question na ye munganga wana. Soki mwana wana azomela mai te, azolia te, azopema te, est-ce qu'akoki ko vivre? Voilà. Pour moi, sur TV penze ezali ngonga. Ya mwana to lingi to libola ke ba jeune, bandi ko chiter déjà. Ba jeune bazwa. Décision na maboko na période to komi distraction ezalate, mikando tozo kabolango. Bo continuer kozwa ngo pe kotanga yango. Soki omoni ebetio malamu te okepa basango bosololi na basango. Okepa bandeko église kimbangiste boke bosololi na bandeko église kimbangiste, il faut toyeba. Pona nini tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Et si vous touchez pas Yangoana ba noir bazana sauveur na bango et sika vérité à lobiko na bango ezali il faut ba noir ba découvrir yango et puis mutu mwindu faza la fier na ki mwindu na ye parce que Dieu est noir. Alors ce qui pape Jean-Paul II alobaki yango africain aluka authenticité na ye alors na kolikia même ba dirigeant politique ba komita na niveau na bango siko ya ki politique wana ba kolinga te bazala ba garçon de course ya ba impérialiste. Non, bakolinga ngote et bakolinga jamais va servir Occident au détriment ya mboka na bango.
Osomona et n'attend on a peuple à cause de la lisusu mutuba sakana nete ba kosa yete tout le monde a koyeba ke vie ezana mabele na ngai au Congo yango na bakabola ki on a conférence de Berlin siko fona zonga na mabele na ngai esika nazala muwumbu na poto esika nazala ki welewele ndeko nanga ozandeko considération de valeur parce que na kati ndeko na yo nde makambo ezali. Alors malobeza ebele mikande eza ebele oyo yo mindele baloba ba makambo pe bandeko église kimbangiste na mangomba mususu mais oyo ezalaki nano mwa ndambu tobimisi. En tout cas bandeko boluka ngo bipla tozo publier tozo pesa bino yango numéro na bino téléphone comme ça biso tozo longwa pe na ngambu otangi o santété taliyo bisoti po ba bombaki biso tobimisi. Olingo benga biso na 099 99 36 611 wanande ozu biso oye tanga mibeko mya bikela pono zwa bososo le sika nyonso okuti sango oyoyo yango na bangunza bakobanda koleka bandeko ya église catholique na bandeko église kimbangiste bosilika te mais c'est plutôt toluka to analyser ba vérité oyo parce que malgré bino bozana kati église kuna bozo servir l'église kuna bovandi na bakuva mais bandeko na bino nde toza na bango na cité tozo nyoko mabiso na bango nde sika problème ezali bino pe bandeko église kimbangiste mfumu kimbango ayaki pona bayindo bino ba dirigeant soki bozolia peuple pe azonyoko ndenge moko donc tosengi politique religion science tovande sika moko les jours où vous allez vous organiser alors dialoguons organisons-nous tobongisama biso nyonso po ete toluka bolamu na biso lobi bana na biso totikela bango bobola te totikela bango bowumbu te kasi totikela bango bozwi totikela bango mayele totikela bango makoki totikela bango bonsomi matondo mingi totikela bango makoki totikela bango bonsomi totikela bango maya mingi mingi ya malamu oyo esengeli na bayebaso baleka liboso batikala na kati ya batikela bakitani na bango ne ndeko olandaki biso olandi mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine maya uti kotalisa kolandela maya oyo elekaka na kati ya na Belgique na mariage ya moko ya bandeko église kimbangiste nde buku oyo soki bobengi na ba numéro eza affiché to na numéro oyo ya 099 99 36 611 099 99 36 611 et que comme na bino bisika nyonso bozali to pe na numéro oyo ya 082 319 22 25 082 319 22 25 biso tozala balelo bayindo toali konyokwama oyo ezali ba vérité que tant que moto moyinda koyeba fumu kimbangu te ekozela bango pasi mwa mingi donc comme une obligation koyeba fumu kimbangu ayaki na nini pe alingaki nini pe nzambo atindaki ye alingilelaki nini epai na biso nde mokonzi kokoki bandela mwa numéro na bino na mwa lombango matondo mingi awana tolobi 99 99 36 611 099 99 36 611 mena baye baza na posa kokoba kobundisa bayindo boyebaka ete mabele oyo loba kaka tozala bangungi bintseko nsombokila wana bakolonga mais soki toza bato mai na makila bomata bokita mai na makila nzambe ya bakoko akosala milimo ya bakoko ekotelema milimo ya bakoko ekotelemela ezalaki liloba ya suka ya émission mokolo mwa lelo mpona mokonzi ya bangunza nde kimi ya nzambe ekokosala bino déclaration commune ya bangunza biso bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion africaine kolandela bizaleli ya église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye utomboka na biso ezwi bonsomi tozokende na 57 ans église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican nde na bongo manso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka miso na biso yonso ezali komona lolenge église catholique ebundisaka bakambi ya mboka banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe satan likambo na bango na bakomuniste ezali wapi babundisa maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine alors
boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato badestabilizaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka, Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange, Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que Premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limete? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge, bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango iso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya mfumuki mbau na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde monanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezo wuta na bakatolike. Na yango bobima na barabala te botia desordre tozila tolanda kimia yeko ya kaka. Nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre. Oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi. Banda basango babandaka kala na ba kompani na bango oyo basalaki na ba mindele ti lelo eza ko continuer.
me banda lelo abu ya moino dana patiemo atakondima patineteno oyo patiemo moino dana patiemo atakondima patineteno oyo patiemo Yo quiero que mi coro bango,